nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia enzombe tata eingela o mabota mabino. ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talabi pai biso bozali bolo bayete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Émission ya mokolo mwa lelo tozongi lisusu pa ya mwana mboka Jean-Jacques oyo azali bongo acteur ya développement na République démocratique du Congo. Toyei pamba te bandeko bayike babengaki. Bandeko bayike penza babengaki balobi ete mwana mboka asemboyela bango na bokebi penza malamu po ete mituna na bango ezalaki yango ete na yaki epa ya mwana mboka po ete to solola na motuna ya bandeko lolenge oyo babengaki. Yango ala tubolanda biso pa na bokebi tozali kokele po ete boyebi ete makambo ya mapona mazali mambilinga na RDC siko tolingi to yeba na lolengo tokokende na balolenge ya ba transition na balolenge ya bakambo ezali ko baluka esengeli bato ba yeba boni esengeli ba créer ba emploi boni ba makambo ya marché ya travail ezalaka boni lolenge nango yango na ba mituna na bino ndetera nazali esika moko na mona mboka mbote Mbote Maser DS. Mwana mboka soki pe na zongeli ezali penza na mbela ya Dene Antonio Denewade batunaki pe na mituna na bango pe basali bayike Bartir Ndombasi babengaki pe ezali na mwana mwasi moko mokonzi ya bakabelo nga na bengaka ye na fondation ya Believe azaki pe na posa ya kosungo makasi balingaki ayeba makambo oyo yango penza tozokene mbala moko na lombango tokota na ye pe na tuna yo caractéristique du marché du travail en RDC. Ezali penza lolenge kane. Merci encore une fois, Maman DS. Ndenge to sola qui la fois passée, to mekai ko définir, ko présenter marché à travail na RDC. Et puis ndenge to za Rolanda ba campagne, ba débat sur makambo ya élection na mboka na biso. Nde po sezaki to loba, to lakisa caractéristique ya marché à travail na RDC. Topé balolenge ou bandenge nini oyo marché à travail à RDC ezali parce que ndenge tozolanda ba candidat presque nyonso tout makambo etali marché à travail makambo etali ba emploi makambo etali chômage baza ko limbola ngo pe bien te yango tolingi to kota na kati ya mozindo ya marché à travail na ba caractéristiques na bango na kosenga autorisation na yo na présenter quelques chiffres puis na ça ba commentaire na chaque caractéristique ya marché à travail. Ezali penza mabete mwana mboka kasitika na ya nolona lo bayete kolanda bango te bazali bobele na lokoso ya pouvoir. Bango bakotika la kolanda makambo yo te pe bakotika la koyeba yango te pe posa la bango ezali population ebika te kase kufa nde kokufa. Kasi ABC ezali la souci ya kotalisa ba imboka bisika nyoso bazali bayeba lolenge nini tokoyi ko créer ba emploi tala tina tozali na posa na yo semboela biso penza po ete bande ko balanda yango la bokebi. Maman DS, la fois passée, tu as qui estimation, tu as 80 millions de population, qui tu évalue qui tu as chômage. Tu as 80 millions. Marché à travail dans RDC, si tu as une population totale, tu as Congolais, tu as 80 millions. Na 80 tu as 90 100 millions de coma, mais tu as 80 millions de moyenne. Ndenge toloba na statistique, tozu 80 millions comme population totale ya RDC. Et là on a roloba boy. Na marché à travail, toza ko compter à partir à 15 ans komata. Bato na lobaki mbaleleki baza 53%. So tozu 53% bato na, ça dit na niveau à marché à travail toza na à peu près 43 millions de personnes ou d'individus au bazali compter na niveau ya marché à travail.
na koloba sous boy marché à travail à RDC est déséquilibré. Ils sont déséquilibrés ni koloba ke 70% topé 70% ndenge ba belge balobaka bazalaka na milieu rural, c'est-à-dire na ba mboka, na ba village, na ba groupement, na ba secteur na biso. 70%. Biso na ba cité, na ba ville, na milieu urbain tozalaka 30%. Sembola na malamu na mboka. Olobi bato misusu bazalaka wapi pe ba misusu baza wapi? Donc na kati ya Congo nde tozali awa. Biso toza na ba ville, na ba cité tozalaka 30%. 70% ba Congolais baza na ba village, baza na ba groupement, na ba secteur. Ya on to benga en français milieu rural. Baza 70% bato wana. Donc au toza na kati ya cité, ba ville tozalaka 30%. Si vous avez un million, population en âge de travail, vous avez un indicateur à liboso, vous avez un marché de travail, vous avez 11,9 millions de batu. Oyo, vous avez offre à niveau de marché de travail, 11 millions de population en âge de travail, à niveau de la ville, de cité. Mais plus de 31 millions de niveau de la milieu rural, dans le village, dans le mboka. C'est-à-dire que dans la ville, ceux qui mutu atangi asisi, il faut que nous luka musala ceux qui étaient dans Onatra, ton na banque, ton na DGD, ton na FIDA, mais na mboka za bongo te. Na mboka za bongo. Na mboka place au batu baza belé plus de 70% de population à Congo, plus de 70% ya ba actif na kati ya marché de travail, batu wana musala bango za kaka na agriculture. Musala bango za kaka na pêche. Musala bango za kaka na chasse. Musala bango za kaka cueillette. Est-ce que bateau baza na Kinshasa ou bazo luka bokonzi ba yebi ba réalité wana parce que soko ba réalité wana te o développer Congo ndenge nini o développer Congo kaka na Kinshasa te parce que a na Kinshasa na ba Lubumbashi ba Matadi ba nini tozaka à 30%. Le reste baza na kati ya village kuna baza na kati ba secteur na kati ba groupement soki totiki indicateur elembo liboso to bengi population âge de travail to une main d'œuvre. Mais d'œuvre au Kabanda ou bien une population active. Dans la ville, tout ça 8,7 millions. 8 millions kaka ndambo. Mais ba baza na mboka na ba village, na ba groupement, na ba secteur, baza plus de 21 millions. Oh bazali kuna, baza déjà ba baza actif. Il faut basala. Bangonde bazali baza na posa on a traité, baza posa déjà. Cela veut dire que awa na Kinshasa bato bazali pa motango ebelete o baza actif mingi na ndenge belo bosali belo ba statisticien beaucoup ti ete belé bazali na ba village. Oui, toza na ba ville, toza na ba cité. Ba ville na ba cité to benga milieu urbain. Milieu urbain ça à 30%. Soit au côté na niveau ya main d'œuvre. Na milieu urbain ils ont représenté qu'à 8%. Mais na milieu rural toza ils ont représenté 8 millions pardon. Na milieu rural ils ont représenté 21 millions. Maintenant, na 21 millions, Moussa na bango zakaka na Zamba, Moussa na bango na agriculture, za na babilanga, Moussa na bango na chasse, Moussa na bango na pêche, Moussa na bango ezali na quête, Moussa na bango kuna biso 8 millions to tikalinde toza ko welela na kati na ba société o eza na ba banque, na ba assurance, na nini nyoso toana. Et puis c'est aussi volume et emploi. Volume et emploi bato baza ko sala na secteur économie formelle ou informelle, na volume emploi, tout ça na 6 millions à na ba ville, na ba cité. Mais kuna na ba mboka na ba nini na ba secteur, na ba regroupement, baza plus de 18 millions. Bato baza actif, baza occupé basala la misala. Ndesi ko so to leki wana to ekozwa ba chômeur. Mbala eleki to évaluer ki to koma iti na autour ya 20%. Kaka na ba données oyo so ils ont calculé, ils ont fait sa statistique, mais ils ont autour, il y a 20%, il y a 19, il y a autour, il y a même moyenne. Si ils ont sur un nombre, si ils ont nombre, tozali, surtout autour, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 6 millions de chômeurs, plus de 25% dans la ville et cité. Autour, il y a 10% de bazaraka na ba secteur kuna. Et maintenant ceux qui tozui nini auto benga ratio nombre ya ba chômeurs totalise on a population ya mboka mobimba. Nombre ya ba chômeurs na population mboka mobimba na milieu urbain tozana 10% ya ba chômeurs. Mais na ba niveau ya milieu auto benga milieu rural
baza kaka 5,9 par rapport à population nyonso tout na niveau ya ba village na niveau ya ba secteur pamba te kuna bango mutu nyonso to akenda bilanga mutu nyonso to akenda soit pêche soit chasse et bongo bao bazotikala o bazana no kipete peut-être bazana mabelete peut-être bazangi moyen makoki peut-être bazana bato bazaki ba déplacer peut-être ba esika bazuna no place ya okende te nde bango wana to kontaka bango neti ba chômeur mais ba chômeur mingi bazana kate ba ville bazana ba cité marché à travail na Congo est sous déséquilibré pamba te ba université ba école technique ba école professionnelle ba institut supérieur plus de 95% ezaka na ba ville na cité. Ça dit tobosa na banda 60 lelo tobosa na ba village tobosa na ba territoire tobosa na ba groupement tobosa na place ba papa ba koko na biso ba utaka totonga ba université totonga ba société ba usine kaka awa na kati ya ba ville pe cité alors que na ville et cité tozaka na autour ya 8 millions d'actifs alors que kuna na ba village baza na plus de 20 millions d'actifs ce qui RDC les gens na pasi ils ont la pauvreté parce que ba tout tika na mboka ba famille na biso bana ya banoko ya batata mwasi batikala kuna basilisa baza bakola babala baza na makoki mais baza na bavantage te musala bango basalaka eza bilanga musala bango basalaka ezali chasse musala bango basalaka eza pêche donc totika bango bongo bayebi banque te bayebi système financier te bayebi protection sociale te bayebi assurance ya maladie te ozomona déséquilibre ebandi banda na 1960 lelo. Mais le candidat président de la République, est-ce que la réalité, on n'a pas de bon la macam pour développer Mboka. Parce que le développement, c'est dans la ville, dans le développement, il faut battre la paix. Parce que Bilanga, nemutu ezako liesa biso nemutu ezako boko la biso. Bande ko bolandi penza mona mboka la bokebi lelo lobaki amanyola. Po ite tolobaki mituna ya binonga soki bobengi ifona luka mutu mokolo likambo po ya zongisa. Ba candidat président de la République. Bozo la capitale. Boyoki mona mboka na bamboka kuna. Okele boza la taba bourgmestre la bamboka kuna boza la taba gouverneur ba province moko bobongisa po ete kuna nde esengele bonga po makamno so mazala malamu. Kasi mona mboka penza ya solo tozali ko kende o sembola bango awa tolingi to tuna motuna na biso ya niveau d'instruction de personnes en âge de travailler. Awa na République démocratique du Congo ezali boni. Maman DS, mbaleleki na yebisaki oke elemba liboso marché à travail la population en âge de travail mutunyo to akoksi 15 ans mata. Ezali elembo ya motuya makasi. Mais batu mingi bachaka yango kate. Batu bayebi makambo na Congo malheureusement toza mingi te. Niveau instruction to babengi capital humain na kati ya marché à travail ezali ya kokamwa pamba te bato baza na niveau supérieur, c'est-à-dire basali université na RDC bazaka à 6%. Aujourd'hui, bateau à l'université, va combien? Bazara 6%. Bateau à l'université, soit à 6 gradué, soit licencié, soit à un niveau et doctorat. Na kobanda na 15 ans et plus, auto benyan le mbalbo soit marché à travail. Bazara à 6%. Oh, basali niveau secondaire, bazar 43,4%. Oh, nenge to ba statistique, ils ont un rapport nambo kanabiso. Au basali niveau primaire, baza 25%. Au baza non scolarisé, baza 24%. C'est-à-dire marché à travail na biso et à Congo, et ça marché à travail moko, et ça faible du point de vue capital humain. Capital humain, ça permet ma capacité. Parce que bato basali université, baza à 6%. Bango ka atemba développer mboka. Tous on a besoin à 43% basali niveau secondaire, na bato basali niveau primaire 25% sur to sangisi. Et ça lokola 68%. Il y a des personnes en âge de travail qui ont offre à niveau de marché de travail. Il faut l'État a il faut le président Akoya a une école professionnelle. Net une pépé à la partout dans le district, surtout école professionnelle, la maçonnerie, la menuiserie, la misala maboko, restauration, hôtellerie, mécanique, informatique, électronique. Tout le monde a besoin d'une émergence. Quand l'émergence, car on est discours, l'émergence, il faut donner oyo. Parce que comme émergence, tu as 6% de l'université. Mais si on a le marché à travail dans le poto, dans les pays développés, dans les pays émergents, dans la Chine, on a l'université, comme à un niveau de 20-25.
bao bazolanda baza bato basali primaire na secondaire bato basali primaire kutu baza moke basali secondaire siko bato basali secondaire wana baza koede bango na formation technique et professionnelle makambo etali courant makambo etali informatique makambo etali par exemple nde tozoloba média c'est-à-dire kolakisa bana ndenge nini bafilmaka ndenge nini basalaka bakameraka kolakisa bana makambo ebele bato wana bazali na niveau ya bato basali secondaire baza na niveau wana mais biso na niveau ya RDC banda 60 ti lelo ba réalité wana bato bayebi yango te mwana mboka ozali kobanga te ete yo ozali sikoyo kofunda nde bakanda président de la république mpo ozali kotalisa ete bato nyonso basali na république démocratique du congo bazalaki mayele te ozali kobanga te ete batourne contre yo na makambo olingo développe mboka kala mayele mpo bato so batangi yango eza lokola cour ozobanga te elandelo mandoki te kolobake bayebi eloko te eza bongo te bayebi na bango baza na baconseiller mais eloko moko na remarka na mboka na biso so okena bakabinet baministre baconseiller ezaka soit économiste soit juriste okomona na cabinet moko te baza na conseiller statisticien azali te or biso bastatisticien mosala na biso ezaka bilembo kotala bilembo mosusu oyo eza important na kolobaki bato oyo bazotravaille na agriculture baza 70%. Bato ba na industrie bazaka 4%, bato baza na commerce na transport 26%. Oh mboka e développer na industrie. Oh biso tozaka na 4%. Caractéristique par secteur économique. Par secteur économique, il faut to créer ba industrie. C'est quoi to créer le lengeni papa langa okobomisanga. To créer le lengeni no sota bato basaliawa. Bakanga ka bambongo la pola bango moko. Yango na lobi omoteke misono oyo. Lo lengo to bali kokele ko luka bo fulu ki yango. Et comme des problèmes, ba ko créer le lengeni ni papa. Nana ko créer. Bon, ko développer mboka eza na charge ya l'état ya gouvernement et puis ils appellent la charge ya biso ba congolais nyoso tout. L'état au gouvernement aza okamba biso et puis ba paya to bengi ba partenaire technique et financier na biso bana mboka il faut to tia la maboko la main dans la main to développer mboka na biso pambate développement ya mboka ezali eloko oyo bato mayele bato bwanya nde mbalakisa nzela baza ko encadrer bato baza na sima pour développement ya mboka et salama siko la bilembo nga pesio ya marché à travail na RDC la bilembo boko ya mutuya tala par exemple les caractéristiques par secteur institutionnel so tali secteur public bato bazo sala na fonction publique to binga fonctionnaire to pe bato bazo sala na ba entreprise publique ou para étatique bato bazaka 8%. Siko bato bazo sala na ba kendaka mwa male bale bekabu ya ngonga to soki ekosulisa mais le banal bato bazo travailler awa la fonction publique bato bazana ba entreprise publique bazaka kaka 8%. Siko bato bazana ba entreprise privée formelle bazaka 2,8 3%. Bato bazana ba banque na ba assurance na société de transport. Mais bato bazana ba emploi privé informel bazaka plus de 88%. Bato wana 88% développement mboka il faut e banda et pas ina bango parce que ba ménage oyo ba responsable en ménage dans le secteur informel, ton économie informelle, ba ménage ont plus de 80%. 80% ménage ba on to baza ko financer éducation na mboka na biso. Oyo mwana mboka yo aye azali kolakisa biso nyonso po ete na Congo to yebi makambo wala te. Azali kote ya biso nyonso ya uti na mikili ya bapaya. Atangi kaka awa kasi bakendaka kotambola la ba réunion bisika na bisika alobi ete azonga aya na ABC po ete alakisa na ekolo waye ekolo pe efuluka. Yango moni na benga kaye acteur ya développement na République démocratique du Congo. Bandeko azali koloba makambo ezali vérifiable pote na moni bato bipai na bipai bazali kopesa longonya pe bazali kolukaye mwana mboka mwa maloba suka pensa poto komi na bokabwani nino koyeko yebisa na bakonza mboka na ba ona bazali kosala ata ko bazali kobwela biso maponami kasi hotel sabango ni bakoyeko kosala poto komi na biso na liloba suka ngenge ezali kana opesa ba grande tendance ya marché à travail na RDC parce que bakonza mboka il faut ba grande tendance so ba yebi nde ba redévelopper mboka. So ba grande tendance de ba développer mboka et kozalate. Ndé na lobaki ba ménage tozana plus de 15 millions de ménages. Na ba ménage wana 70% eza na milieu rural, 30% eza na milieu urbain. Na ba ménage wana 80% ba kolo ménage wana bazali na secteur informel, to économie informelle. Ba bazana formel bazaka 20%. Siko eloko eza ko sala difficulté na niveau marché de travail na biso ezali que
Auto bengi yango moyenne na niveau à chaque ménage tous a 5 personnes alors que na ba mikili ba pa ba na 2-3 personnes. Fertilité, taux de fertilité tous a 6 enfants par femme. Ça dit moi si moko na kati ya ménage aza moins na ba donc wana to ko zwango simbato ya nini ya natalité offre na biso na niveau marché à 3%. Mais demande est à 1%. On a déséquilibre. Bande ko balanzi to bombier pour être akoya akoloba. Na ABC to lo bakase Jésus-Christ qui est le number 1. Makamba boye ezaka na ABC. Mutalobi na ye na loba. Po ete musala ndezo salama malamu. Bakonzi ya mboka. Nazali kobela bino bisikala so bozali. Bo wela kaka kiti ya tata bokonzi ekolo te. Bo sunge ekolo Kongo mwana mboka yeyo. Ata ozali kosala moto atekaka mikanda na wenze. Oyeba makambo yo po ete ekolo wabiso ezwa bofuluki. Merci na bino nyonso bato bosomba fidélité pona kolanda émission Tolobela Mboka Kongo. Na pesi penza mbote na mama Sylvie Mwamba molonga ya Giwanzambi. Mama Sylvie Mbenza mbote na yo. Bozali penze bele mama bokila lokonde fampeka. La reine Olga Lompenga Langola la Mokitano Florence Batondo Mido. Ah Den Antonio Denewade Arthur Ndombasi Bino Boza Souka et pas aussi de la presse. Merci na maman Chantal Ayao la patronne. Merci na yo penza pour être grâce na yo ne bakambo ezo salama. Maman Mireille ya papa Godard. Bozali penza ebele boza ebele na linga kabino penza. Ah Emmanuel Chabalokwa. Ngala biloto kokutana na mikolo misali koya topesa merci na kabuya l'homme puissant za la sima ya caméra l'imbattable l'incontournable. Merci na Pape Dieu za directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso babiso pe merci na coordination ya Jimmy Boyembe. Ah Denewade na olelo mabe Arthur Ndombasi bino boza suka mal kokakila. Merci lisusu mona mboka to kokutana mikolo misali. Merci ma sœur DS na opportunité za opesa ngai to teya ba na Congo. Merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.